eloko eboma biso eza maladi te eloko eboma biso eza nzala toza na posa batika biso toteka toza na bana so toteka te bana biso bavivre ndeni. Donc soki ezalaki guerre balinga balela banzala wana te eza maladi eza comme guerre faut kovanda na palais kozela ti président ndenge alobaki soki 4 semaines wana bakei na bapoto bazwi bamaladi na bana na bapongaka na passeport te ça coûte cher naka nango te bakei na poto bazwi maladi na bato oyo bayalaka oyo bakengelaka bango ava moto aleka batie bato bainfirmier bazala kuna bakontrole meme bato wana baye babo bakontrole bango bapesi bambongo na bato wana basala contrôle na aéroport balekisi bamaladi mpo biso tokufa biso oyo population les plus pauvres na monde. On a outé palais na epona coopérer mais boulot esa nini ezate bakangisa ndo coronavirus biso na mboka opoto dame esenga feto luka na mboka oso lukite okolia te omuto ya peso azalaka te libanda kuna ba pe ba mbongo ba ya basala bakuluna baka bagangolo kwa biso. Mbote bandeko balandi ya chaîne Nabiso, chaîne de référence Kouli Média Télévision. Rachula Caramel la nadia de Nema Weja ba reporter Nabino. Car ndenge to kosala no mosala mokolo oyo nyonso pona kopesa bino ba actualité ya mboka. Lelo tokiti na avenue du commerce na direction ya Bokassa. On peut être kosala bongo constat pe kolakisa bino lolenge nini. Bato si maloba ya mokonza mboka pe ya gouvernement mobimba. Po ndenge ba kwesaki mitindo ke ba magasin o baza koteka biloko o ezali koteka ba produits alimentaires te bazala ya kokangama bakanga ba magasin na bango pona kokima entrepôt ba o pe bazali na koteka ba biloko ya ba produits alimentaires ba produits ya première nécessité bazala polele me bakotaka batu ndambu na kati pour que batu bazala ebele te au moins 3 mais avant bakota parce que la maboko yango to ekotala vraiment ce qui réellement metindo wana ezali vraiment respecté na bwende na Bokassa na prince ya commerce to ko sela bino toujours banquette bote la bino moko et bon to kuta na sima. Bon, na yoko sumba biloko nateka na ngana meteo mena ya wanakuti deja magasin ko kangande nazo mitu na eza pona nini. Yo kakite mezi bakonza mboka bazoki balobi ba magasin kangama baonka bateka biloko kolia ndeza polele pona et puis ata ba oteka biloko kolia bakotsa bato ebela kati ndeza ndamu pona akomboma ezala te parce que maladi ya coronavirus eko panza ndela mutu même kotambo wana ngundo ebite alors pona komi batela nde bapekisi yango. Oyo bakonzi mboka basalaki bien mais pona oyo bakange makanze za bien te po ba mususu tango bazo somba biloko nde bazo kende koteka bazo moya ko vivre siko bakange makazin bazui décision moko te na population il faut tango bazo kanga maze fa boluka biloko moko soka ba provision ko pesa population po balia siko na minute bakange makaze biso siko tozo somba tozo kende koteka tozui eloko ko somba te to kende kolia ndeni oisa bakonzi mboka kasi nini bango siko bazo opposition ya ko aider siko population po bango nde bazana ba moyen ba aider pe biso tozo moya ko vivre ba pesa biso arasende na ba pays musu bazo sala po to yeke ba pesi mbongo bambongo wana bazo kende ko pesa banani po siko bazo kanga makase biso siko to kolia ndeni bazo siko disposition ya bien bakabele biso biloko kolia en tant que population peuple congolais ba vivre normal po biso ba congolais to vivre na ignorance donc congolais lingi kaka amona ke po ba benga ki santu toma donc soki ezalaki guerre balinga balela banzala wana te eza maladi eza comme guerre faut kovanda na palais kozela ti président ndenge alobaki soki 4 semaines
bongo tobima. Est-ce que le magasin oyo bakanga batosi? Bon, misusu pe na moni batosi neti awa na moni bakangi. Mais ba misusu pe bato imangongi bakangi te. Linzala yo koloba. Bon. Eza comme tel bale comme nzala. Eza to zongo le neti guerre. Hein? Soki ya ki guerre. Akaka bima libanda. Bon, maladi siko yango yeye. Maladi yango ezoboma. Tout le monde en est en Italie, tout le monde est combien de personnes bakufi. Tout le monde est en haut. Mais biso ba congolais ezaka ignorance ne ça la biso bongo. Nzala depuis katolela nzala. Ezala batika ki tonela tolela nzala. Toyeba. Oza moto tekaka toye ko somba. Te bonga naza moto na tekaka. Oza moto tekaka to ki ba mesure ko yaki ba beke bato ba tekaka biloko ya kolia te. Ah biloko kolia ba tekaka te pona kokima parce que de boye boye ba na te. Alors yo tekaka biloko ni. Bon biso to tekaka ba valise, ba chemise, bilamba. Bon, la décision est malamu. Parce que l'État Moussala n'est allé pour battre la population. Na biloko na bango. Loko la toza na guerre contre maladie et aussi les sabato. L'État n'a pas ce fois sur ba mesure. Ba mesure a joué et ça bien. A joué sur ce qu'on les capot. Abattre la biso population na biloko na biso. Parce que l'État sera joué ba mesure. Toko risqué, toko maloko la Italie, plus que Italie, plus que France, plus que Espagne. Ba pays au coup déjà développé. Bazo subir makambo aboye. Bon osko biso awa. Eko za ndeni. Yango l'État na biso so ba mesure. Soki ba mesure, ba to respecter te. So la ça que l'État est faible. L'État là sa faiblesse na été. Aso ba mesure makasi pona ngai. Ba mesure autour l'État suit. Ceux qui sont citoyens congolais respectés en côté. Bakanga eba tchena boloko. Apona mama. Maman naza moteki. Na eko teka. Nga teka valise. Balabaki bino bato teka biloko eza produit alimentaire te boye ya te mais boye nazana po bobuki mibeko. To buki mibeko te. Na parlement na bango na ya bato batanga po biso tanga na biso trop te. Na parlement na bango bato batanga. Depuis l'époque, il y a Joseph Kabila, président à Outolongwa. Nous avons voté makambo ya kolia bat. Nous avons voté et senga bat bazala malamu vie sociale ezala. Nous avons voté. Les mêmes batouana bakei na bapoto bazui ba maladie na bana na ba ponga na passeport te ça coûte cher. Na kana ngote bakei na poto bazui maladie. Na bato ba la ba kengela bango avant muto aleka batie bato ba infirmier bazala kuna ba contrôler. Même batouana ba Baboba contrôler ba pesi ba mbongo na bato wana ba sala contrôle na aéroport ba lekisi ba malade po biso to kufa. Biso yo population les plus pauvres na monde. Tozanga ta sac à loso poto cha sac à loso na ndako. Eloko yango na ebisi ba konzi bango bazana ba loso, bazana ba Thomson, ba ni. Soki lelo vie ala ki bien. Oyo biso to banda ko loba vie sociale la population. Mais lelo to na sac à loso. Masango na vanda na ndako. Ndenge to mona batu misusu bazo vanda voilà eloko to yebisaka bango ane ozo malade sili ngana ko deka na parlement na bango batanga bacha via batu muto aka na biloko kolia na ye na ndako soke zala ngana ya osani mwana nga beri na ndako ali ete 5 jours siko yebisanga na corona na malade ya njala siko esukela ngandeni yango to yebisa bango ba l'échec banda 18 ans bango ba na parlement na tilelo bazaka ba vota kolia ya biso te kanda makasi nde to wana ngwana pe ba omba eli biso maladi elo na ngana loba ngwana to moni ke bino vraiment boy ko tosa mibeko bakonza mboka baswati to boy ko tosa te mibeko eza mibeko normalement na mibeko eza mibeko to boy ko tosa ngote mais ba pesi biso biloko mobo eza brisque biloko aboye balingaka ta ko yebisa bato bien avant o ba pesi eza 4 semaines c'est beaucoup. Ils ont battu misusu abimaka na journée moko pour azo eloko kolia bana basani ba kolia ndeti apesi na journée na 4 semaines ils ont combien de jours et pesi mois passé l'état a luka zo mois solution ya makambo wana akoluka réduire na 2 semaines akopesa ba pesa ta bakisi wana pour après 2 semaines isusu bato baluka moyen au vivre pour bon, on est en maladie un peu brisque. L'État peut encore lingater à tika batouné kabongo. Mais il faut être prudent. Azala peut bien avant ya woluka ke moi qui sait quoi déjà. Pour nasima maladie pe, nasima pe batou soy bazo liate, bako kufa pe.
okufa pe eza pe ka maladi na te biso tout le monde to okufa eza bato misu bana ba provision ba misu pe bana ngote siko na bato baza na ngote eza mwa ba pasi l'état de azwa mwa solution na 4 semaines atali eza mwa pasi eza na peuple misu ba vivre na journée moko aki atandi mo eloko azu mo eloko akolia mais oyo pénaliser bato pendant 4 mois eza belé to boité maladie ezali mais aluka solution nango akocha ta 2 semaines na 2 semaines aluki mo yako chakisi bato baluka mo yako vivre soko boya mibe côté so moni lelo bato ba na ville boye po ba kokite tala non na journée moko eza boye et bon so to sali une semaine et eza la ndenge nini eza so policier akangi eza mibeko policier po sa musane po l'état déjà lobby mais tant bino bolo le katolo baka boye po l'état sa nini à comprendre à mon que pas ezali na mboka vraiment pas ezali na yeba ndenge nini ya ko réduire les longs malades des affaires, on va ça la tout qui c'est tant va faire 4 semaines. Après combien de semaines on va faire ça qui soit na poto zonga. Et zo e banate na minute to za déjà ba bandi kisi. To za na villa to monde esika monter ba faire ça déjà qui ça. Et ça esika ni ba pomper kisi. Poto e ba que déjà après 4 semaines wana to za là bien. To monde ate esika monter. Yango ezo pesa moi passe. L'état e ba ninga ça la rapide e ba peninga réduit ba temps o ya pesa pona ba to ba fa na ndako. Ngala ba policier papa. Na koboya yango poto za ne lokote. Na ovanda na ndako na ovandela nini. Biso zo par jour to liara par jour to zo. Siko soki naza na ngote bana nga ba yiba to koma bakuluna to débrouillaka po bana na biso ba vivre. Maladi wana eza na bakolo nango. Biso pa na biso ezate. Ezate papa, eza na bakolo nango. Ndenge tozabwe mobile nanga sala ba pie ata 100 francs te. Ovandi se na ndaku nga mwasi na vandi na ndaku bana wana bakoma bakuruna bake koyiba biloko abatu bango soki bamona ebongo banga bapesa biso mobile na biso ape biso biloko kolia bape biso mbongo to vanda na ndaku eloko to kovandela nini na eko tanda na eko teka na lukela bana nga kolia siko eto to teka te bana biso baolia nini komi pe bana bakoso maladi te balali pe nzala lelo lobi kuna bakufi bazwi pe maladi wana pe te yo mona te mutasali 4 jours olia ta kufi kena sana tala bibemi ya nzala kutu na journée moko tokotanda tokoteka soit so babuma biso masasi babumi soki pe na nzala tobombi so mutu so asi maladi akufi ye moko cercueil ofele ezalaka te ya leta pe ezalaka te liwa nzambe tokufa ko virus ezo te na zolo baboy eloko eboma biso eza maladi te eloko eboma biso eza nzala toza na posa batika biso toteka toza na bana so toteka te bana biso ba vivre ndeni batika biso toteka maladi eza te tokufa na nzala tokufa na maladi te batika biso koloba ke population comme ça ke bateka te bon pour mesure ya sécurité pour la cause ya maladie autozanango normalement eza bien mais ko yemoko l'état alors il va te battre c'est bien sûr mais à prévoir nini c'est ça là où il y a des problèmes côté ça on a problème te so ici muta na été mais après avoir que muta au prévoir nini to kolia nini parce que na bambo comme so le va marcher ça la té ba activité ça la té ba prendre quand même quelques populations na bango en charge il y a des restos au bazo que nous servir ba bénéfice kata moi bouilli ko bazo moins énergie à ofele mais a okolo ba c'est un peu compliqué na mboka na biso ozomona eza vraiment makasi to sepela mokonzi biso fachi pour les mesures wana eza bien mais quand à prévoir après mesures wana décision nini mususu eza dernière mesure wana que tokolia ndenge nini to vivre ndenge nini Congo toboyi la biso te maladi eza na mboka toboyi te mais ya ko privé bato ke wenzando ezala tende eza pasi biso bato biloko kolia to tekaka en fonction que bato bazoteka bilamba bakoteka bato bayeza ndekoti basombeli biso maintenant bo privé ta zandu ndenge za polele zandu za po to vana banda ku ndenge nini to ana mbongo akocha ba provision te siko to rovana 1 mois na ndako po bato balia nini tozo banga na biso maladi ezali mais tozo se protéger batika biso tokobomba malanda kusiko na ndako ngo tokobomba mabatu baolia ni baolia eloko te to ana posa ke batika biso zando ekota nango normal obiazo la biso solution o nini o ya ko yukozwa apesa biso solution
nga boyi te toboyi te ke malade eza na mboka mais nde baprive biso zando ezala te sikoyo tokolia nini na bandako tokovivre nde na bana biso baoyo toza soko obimi te okolia te soko obimi nde okozwa eloko kolia oke kolambela bana sikoyo baprive biso zandu tokosala nini na bandako tokolia nini na bandako na poto kuna bazopesa bato baprovision na bandako sikoyo biso bazwi batikela biso nini na bandako eloko babakisa te nauti palais naye mpona coopere mais bulo esa nini eza te bakangi zando oyo coronavirus biso na mboka oyo mpo todame esengaka mpe toluka na mboka oyo so oluki te okolia te moto aya mpe so azalaka te libanda kuna baa mpe bambongo bayaya oyo basalaka bakuluna bayaka bagango lokola biso mpo andi basalaka kuluna mpo piake eza na mboka pasi ya na mboka baya bamona te babanda ndeni basuka ndeni mais biso toyaka koluka mpo totika bamabe wana mais siko oyo baprovoke scandale mpona mpoka so namoni eya te lobi eza te bamakanisi misusu eyaka biso toya bagango biso nyonso tozala bayaya lokola bango merci père